Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Australie Congo avec Nancy Kachulengo. Donc les lots ont un peu conditions de vie dans Congo, RDC, particulièrement à Kinshasa. Et souvent on dit après la pluie vient le beau temps. Mais malheureusement, pour la Selembao, ce n'est pas le cas. Alors, cameraman Abisso, Benela Abisso Bilili, Kuna sur le terrain. Et Binomo Bomo, on a vraiment population. Mais Makele, mais Mana Bandako. Bobong, c'est la Bisso Prince à Kala. Nengozo Bong, c'est Babalabala Nyonso. Bisso Betosana pour ça, comme la ville. Ezate biso to koma lokola batamboka makamunyoso passe mai passe banzeleza rokufa otala bandako ezoke na inondation akipaka biso na Selembao te tozomona bakonzi bazo ya ba burgomestre basuka kana presa kana na mai makelele bakoma kate to senge papa mokonzi aye bake biso pe ba sinistre to na Selembao bandako na biso ekende to leli pate loso te logo te to mone logo te boya bobongisila biso prince akala biso beto mona minda ndeli baninga bazomona clair ya forage tozomela mabumu ba levire leki papa mokonza mboka papa yokela biso mawandengo so yokela ba commune mususu bozongisila biso maya régie des eaux to melaka ta maya bopeto maya ekoma mabeto koma komela maya source soki bokiti na source boke filmer ndenge to memaka ba vesi na mutulu kola batamboka. Monsieur le gouverneur Gentili Ngobila a lancé l'opération Kini Bopeto. Mais malheureusement, tous les gens qui commune salité et tous à la makasi. Yango tous les gens gouverneur, les Cambouana betelango CT. Il faut qu'on conscientise aussi peuple. Peuple ba été liboso ya lopango na yeto ya ndako na ye akoko boko la salité te. Parce que salité est à peine un inconvénient nango yango peso me maladie, lelo malaria, ti lelo malaria tous ko kolonga ngote. Taux de mortalité est très élevé à cause de malaria. Malaria zo utana salité. Yango biso pe peuple, to sunga gouvernement, liboso mapango na biso, liboso bisika to sala musala, to yebaka na kosala ka salongo pour que mboka na biso ezala propre, to za pe représenter ba mboka mususu, ba mona ete Congo pe eza parmi ba pays oyo eza propre et eza pe malamu mingi. Dans la commune à Selembao, au prince ezalaka na prince ya kala, mais pour le moment c'est le projet ndenge ezali. Gouvernement ba déclaration bane banda kala bazongi sila biso penza propre nango na ndenge ezalaka kala pe awa kin bopeto sala makanango lokolo déjà eza cimenté te mbula soki beti ba salete comme l'habitude ndenge ba boaka ka population oye jana banda ko mbula eza ko beti bazoko boaka salete bopeto wana tanto sali propre jate mais so ba bongisi na ndenge propre penza ba kule makadam propriété penza ko zala ndenge to senge pa gouvernement ming ba ya ba géomètre ba leka mais tout le monde a besoin de solution. Il y a des gens devant caméra, des gens lobby, bango kuna balandango, conseiller le gouvernement a ça là tout, conseiller le petit gens à peine à prendre ça à la peine. Solution. Balande baya boka matindi, esambula, orga. Bazo tia eza ba nomination, bazo nommer bango moni ba ipe Selembao te. Mutu mo auti na Gombe, auti na wapi, ayebi Selembao te. Bon. Marambo est concerné. Il y a une élection et il y a tout voté beaucoup mestre. Il y a Selembao moi na mabelende. Il y a même d'ailleurs ba passe ya mboka na biso quoi. Maintenant un dossier n'a pas président Fachi pour biso de revoter. Il y a nommé les biso sous-souté batunengi ba nommé la biso. Ati ka biso trop ne do sala choix na biso. Il y a beaucoup mestre. Il y a des députés, il y a nommé pour te revoter na misala oyo ya sali. Ndenga zo tonga ba hôpital, zo sala banzela to zo mona. Malgré biso zo misala te mais misala oyo ya pesi déjà na mboka, ndenga zo tonga yango to revoter président de la République. Mais pour na babukumesa en tout cas atika pe biso do voter biso moko. Ayaka pété. Kande bayaka wana bayaka sika wana bayaka na bakingo beta loyenye na minito pena. Et l'eau a été, tout le monde a pété salité, qui t'a dit salité par salité. Maï, courant, oni, quand on a bossa na biso, ba kontiwana, do ba bossa na biso côté ba on peut souter. To zakana maïté, ça combien de temps to zakane na maïté, ba pompe za la raté. Ah, toi on a pas ça kala na Selembao. Te toi on a pas ça ba konti, ba ya
ba auto vota ki ba député baza ba ya batela biso mai ba bomisela biso prince na biso ya kala o prince comme salité makasi ba ki pe biso te ba bosa na biso to voter pe soute koto tout to boya to voter ba auto vota liboso ba salelo te donc to asu na posa pe ya voter te bon bourgmestre commune Selemba ba sala musala na lolenge longo ba te bourgmestre sala musala na yo esengi ya ye na basi na ye na bana na ye asala so banda osala momoni. Très chers internautes, je pense que bino mo bolandi ndenge bandeko na biso balobi bandeko baleli na micro ya Australie Congo TV balobi bokanisela bango vraiment na ba autorité na biso ya mboka balobi bokanisa bango botika bango te bavotaka bino po bozonga boke kosunga bango. Espérons que kolela bango ko na matoi ya bato oyo bazaki ba ko aider bango pour infrastructure est vraiment très important na mboka. Sans yango moyen ko circuler zate ezala batou ezala ba bien ba marchandises tout ça. Donc mboka nyo na posa infrastructure banzele ezala bien ezala ba conditions bien. Donc espérons que ça va aller. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre YouTube Australie Congo TV et aussi suivez-nous sur notre Facebook et vous cliquez sur le profil Nabiso et vous cliquez juste suivre et ça va bien et pour vous avoir information belé en Australie, en Europe, Congo, partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve à la prochaine. Bolanda toujours Australie Congo avec si tu l'aimes. Donc tout le temps Bosala Netinganga sera toujours branché parce que les émissions il y a qui toko makasi. Bango qui toko makasi. Bosala Netinga toujours sur Congo Australia. Féliciter équipe de nous bana Bosala on pena comme professionnel. Image qualité laisse tomber carré. Vous opposez ma question, nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, nous appelons que jeunes congolais, beau continuer bongo. Tout l'union est amis, nous Australie, même taille, na idéologie, on a, nous Australie, maman ancien, en tout cas, biso tout, on a Simano, tout merci beaucoup. Le roi qui est liboso, quoi. Australie, Kontala, Australie, Congo, vivez dans un donc, voilà, c'est bien, on va toujours.